Nzambe apambola bino, nous continuons avec des fausses doctrines, fausses révélations, faux prophètes. Bandeko, doctrine ya démon. O Bible zolobela na livre Timothée, et si ekoti na kati ya église. Doctrine satanique démoniaque. O boko mona bomoni na babilili, bako sukola batu na kati ya église, bako kata batu ba poile, baza ko sala batu, je sais pas moi, marambu ya lolenge na lolenge, bazoko so, oh non mon Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. Nyonso oh, ça fait partie des doctrines des démons. Oh, apôtre Paul a ebisa ba oh ya lobi na bango bokeba, faites très attention. Et parmi ces gens-là, Bible zoloba na livre ya Tite, baza ko kota na bandaku pona ko captiver ba âme o eza faible. Basi o baza faible. Pona nini pona ko sala bosoto elongo na bango. Bien aimé, comment expliquer? Toi qui es marié, oza mwasi obala, prophète aye, pona problème no ya stérilité. Maman omoni atangelo verset moko azui a compliqué tellement yo potanga la Bible te neti omoni ke batangeli yo Bible ke eli po ala musa mwana oyo veuve mwana ya tsunamite alalela ke mbunzu na mbunzu zolo na zolo munoko na munoko tolo na tolo mwana nazwaki vi akominekaki akotisaki ebomoye. Prophète ebisi yo ngai pe il faut nalalela yo mbunzu na mbunzu tolo na tolo libumu na libumu et plus envoûtement à convaincre yo. Et bazui ba façonner yango ba bongisi yango surtout bato ba eba koloba ah nganzambe que le nom de l'Éternel soit loué. Nous autres là bandeko soyez ko banga nzambe ta en tout cas on allait manipuler les âmes hein? Vraiment. Et moi grâce à kolobe zali c'est triste. Prophète alobi na moi si alobi na ye maman tu vois ta situation là est compliquée hein moi j'ai l'onction comme ngana zana nguya et que yo oza faible mari de nuit à géant wana yene mutaza ko sala musala pour t'empêcher de concevoir et il faut que ngana yo to sangisa symbiose faut ba sangisa symbiose na maman. Et babenyango nini babenyango onction vaginale. Oui, c'est ça, c'est nde babilo bazo ba terme bazo ko utiliser. Excusez-moi, mais c'est ça, il faut to yebisa bino ba vérité wana parce que so bato ba yebisi bino te bro yeba ngote. L'onction vaginale, quand ndongo zo ka kombo, c'est comme ça que ça se transmet. Donc il faut et tout ana ponguya et kota et tanguya ko kota j'ai un mari de nous na tanga ko yamba moko ako sikombe et tu te laisses faire. Et pour ta Bible zoloba, nzamba azo punir pas azo condamner infidélité. Azo punir azo condamner adultère. Qu'attends-tu par adultère? N'est-ce pas Ezali et kotambola mabe ya moi surtout ya mobali aussi ya bala yo obala. Tant obimi libanda otamboli to bimina mobali to moi si c'est ça l'adultère. Yo ebi qu'adultère est condamnable. Ils en a mis sur l'État, ils en a mis sur Nzambe. Mais un prophète te dit qu'il faut bossangi sa symbiose. Tu acceptes au nom, je ne sais pas, de Jésus, de la parole, l'onction vaginale, on doit te communiquer pour concevoir et liba la lobby et koufi. Tant de komite lengano. Ya zananda konena moi si na ye, hein. Azo vivre vie na ye, hein. Moi si na oboya ete. C'est toujours les femmes qui sont perdantes na bamarambo. C'est toujours les femmes. Nzamba zoloba na livre Esaïe. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Tu dois parler toi-même. Or, pour parler, il faut oser la connaissance. Les mots plaider est un mot juridique. Moutouazo qui ne peut plaider liboso ya tribunal, il faut aïba constitution. Sans la constitution, on peut plaider. Pour plaider devant Dieu, pour plaider contre les esprits méchants, les dominations, les sorciers de ta famille. Le problème est qui te tourmente jour et nuit. Pour plaider devant Dieu, pour te justifier, tu dois connaître la constitution, alléluia, des enfants de Dieu ou encore des chrétiens qui est la parole de Dieu. Sans connaissance, il y a parole de Dieu, tu ne sauras pas résister aux autorités.
Tu ne sauras pas résister à Satan le diable. Oko résister te na bandoki ya famille na yo. Oko résister te na ba faux prophète. Oko kako résister na ba démon te. O résister te parce que la connaissance te. Nzamba oloba ce que je préfère dans l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que muto a connaissance. Aweba ko se positionner. Dis amen. Parle toi-même pour te justifier. Plaide. Tu dois plaider ta cause. Ngate mnoke plaider pour na yo. Songolo pakalate. Si qu'on le fait que yo yebite. Yango moun ba o manipuler ba o sakana na yo. Constitution. Oh, moutou pas que nous plaider dans le tribunal. Il faut y avoir constitution. Avocat pas que nous défendre client, il faut y avoir constitution. Maman, yo ozoro bunda ba combat spirituel soi-disant. Oyebi ata verset moko na moutouté. Oza, tu interprètes mal la parole de Dieu. Oza na révélation, tu ne comprends rien de la parole. Ozoro bunda bibunde là. Ozoro tanga Bible bitange là. Yango moni batona ba ko ya n'importe comment, baza ko kosa bino. Un jour ba beta Paul Fimbo avant nani alobate. Tellement eba ki constitution atuni bango motuna. Est-il permis? Yako beta citoyen Romain Fimbo. Na constitution bino comme batona ba comprendre que mutu ayebi to reçoit problème. Ba luki ba boma moto wana po ani parce ka yebaki. Parce ka yebaki. Que mouton soit apporté biso plainte toi un problème parce que l'autre to sali eza infraction. Et sengeli oyeba makomi mwana na nzambe. Et sengeli oyeba ko interpréter parole de Dieu. Ba ko ya kokosa yo ka aboete. Tu ne peux pas prendre un verset de la Bible pour en faire une doctrine. Bazui ba verset biblique ba sali ngo ba doctrine. Et bazo ko inculka ngo batu bana na nzambe et les gens acceptent, les gens croient. Balobi dépouillement. Moi ça relata l'oralité ité. Moi ça kocha make-up ité. Moi ça ko akolata ba fantaisie té akocha or té akocha bijoux. Qui a créé l'or, qui a créé les bijoux? Paul est en train de viser l'apparence l'intérieur. Il est en train de viser l'intérieur et non l'extérieur. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 5, sur le béatitude à partir du premier verset quitta, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien aimé, pour voir Dieu, pour aller au ciel, tu as besoin de la pureté du cœur. Nako kanga kitamba na ndenge na kangiawa, na tie loko te na nzoto, na tie make-up te, na lati loko litoi te. Soki na motema mabe na omona nzambe te. Soki na pumbwaka na butu na komona nzambe te. Soki na melaka makila na liaka misuni ya batu na komona nzambe te. Soki na yibaka na tongaka na bimaka na mibale ya batu na komona nzambe te. Malgré l'apparence extérieure. C'est ça, l'extérieur ne sert à rien. L'extérieur ne sert à rien. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Ouais, utaka na kati. Paul azoko gange la bana na ye, na Galate. Alobi, mais ko se circoncire. Grâce vous servir mino na nini. Parce que circoncision on nzamba zo visé eza ya motema. C'est la circoncision du cœur. C'est la circoncision ya dedans. Mutu o akati ngenga te. Na mutu akati ngenga. Na miso nzambe bazandenge moko. Tu ne pêches pas. En ne pas te la circoncision. Ou encore tu ne pêches pas non plus. Ce qu'on se faire circoncire. Mais par contre, dans l'ancien temps, ils étaient obligés. Israélites nyonso. Et c'est le kata mangenga. Et to yebim kenzambal nga boma Moïse même à cause de ça. Fallait makile tanga. Fallait ba longo la prépuce. Fallait ba longo la surplice. Wana. Pona ni pon zamba mona peto na misu na ye. Parce que ça faisait partie. Il y a alliance au bazala qui na wana nzambe. Mais nous, c'est par le sang que nous sommes rachetés. C'est par la croix. C'est à cause de la croix de Jésus. Sabino, que moi, je ta pantalon, na verset nini. Bible mentionnait que qu'une femme a ta pantalon, c'est écrit ou exacté na Bible. Bazolo ba moi si ala ta bilama mibalite. Et c'est quoi bilama mibali selon vous? Parce que na tang wana bat bandola ta pantalon te. Na tang wana na mibali na basu bandola ta ba robe. Et ba robe ango que c'est na qui par rapport à ndenge ba tongeli yango. Pantalon ezalaka te na époque wana siko bino bozo bisa biso ke tola ta pantalon te bozo yango na base eza wapi sur base de quoi vous dites ça? Sur base de quoi?
Na lobela ki on na ba émission précédente lobela imamba ba fausse doctrine. Na on meka jusqu'au épinglé et komeka ko fungola mususu muke par rapport il y a comment on appelle ça? Il y a accoutrement et il y a biloko rolata, il y a ba make-up et consort. J'avais expliqué. Bien aimé, na eloko nyonso ezala ya malamu. Soki ekomi excès ekoma amabe. L'extravagance, ça c'est purement démoniaque. Moi na nzambe mutomi benga servante de Dieu, make-up on dirait prostituée. Au dessiner mounoko on dirait likambu mususu. Bah comment confondre yo, tu ressembles à tout à sauf à une servante de Dieu. Mais tu te dis servante de Dieu. Batali yo, batali moi sa vitrine bokokani. Batali elateli na yo, batali danseuse ya wenge bokokani. Kata fumbwa nzoto nyoso na kati ezokomona. Suki neti mutu aliboma. Otie ba teinture mais tita omi benga mona na nzambe. La Bible dit yo doit y avoir une différence. Na mutu osela nzambe, na mutu osela nzambe te. Yo batali yo, batali païen bozan ndenge moko. Ça c'est condamnable. C'est parce que nous devons être et quand même digne na façon na biso. Mais mutu oh atie poudre na ye na elongi juste pour s'embellir. Atie exagération te. Atie brillant lèvres na ye. Alatika moi vis ne amuke eloko alito. En quoi il pêche? Azo séduire en quoi? Dites-moi. Na yebite. Mutu azui kamoka koli na atie na kingo sel. Eza lisumu par rapport ya nini. Ce verset ne veut pas dire ça. Ce verset tant Paul azoloba que je veux que le femme vêtue d'une manière décente ne se pare ni de ceci ni de cela. Nasuka nango bakisi, mais plutôt que l'air extérieur soit pur. Mais c'est clair qu'il est en train de viser l'extérieur. Ou bien on ne comprend pas le français, ou bien on n'a pas le Saint-Esprit. C'est clair. C'est si simple que ça. Parce que ça n'a pas tout belé lelo, soit disant ba mayele, soit disant batanga, mais ils ont du mal à comprendre la Bible. Donc pour comprendre que ma manzambe zala mamba musuni na nzoto te. Na landa mkomusu na TV, tata moya ba église de noirs, ba tumusu ba benga ke génie, hein, soit disant savant. Aya lobi, selon la Bible zoloba na 1 Corinthiens, en fait, aya na version au Bible zoloba ke si un homme voit sa fille dépasser l'âge nubule, hein, et que moi nazoba la tête, il peut la marier. Il y a interprétant, il peut la marier, donc papa ko ba la mwana na ye, insensé. Et les gens acceptent de telles bêtises parce que si c'est ça, c'est que l'apôtre Paul a dit. Et nani a mentionné toi beta li solo ya inceste ya mutali boso na mokilo, n'est-ce pas Dieu? Et ce qui Paul a dit que inceste est condamnable dans la Bible. Alors le banatata bala mwana franchement, et les gens acceptent des bêtises. Ou bien c'est triste, hein? Ou bien peut-être langue ils ont causé au tort. So koko comprendre que Bible français te zoa ya kinyanga. Zoa ki Congo, zoa ki yombe tanga. Bon, dommage, malheureusement, pas ta autant y wana so zaka na molimo mo santu il y a des choses qu'on comprendre te. Oui, hein, c'est poussé par le Saint-Esprit, dit la Bible, que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par le Saint-Esprit que mutu azo so interprétation ma commune en Zambie. Parce que livre pardon, il y a 1 Pierre et Olobanabiso par rapport à la prophétie que la sujet interprétation humaine mutute na mayele na ye na bomoto na ye, il faut interpréter prophétie ndenge yazo otangela to yazo monelango. Okoza na maîtrise na droit. Oza na maîtrise na ebite soki na nini parce que bato mayele baza hein. Oche koto azali ozongisi ebo okena ekuno ozongisi ebo amayele. Mais maamba molimo makambo nzambe ezala maamba molimo. Yango Paul oloba évangile la croix obiso tozoko teya. Eza scandale pour na ba juif. Eza folie pour na ba grec. Ya maamba mutu te. Eza maamba ba calcul te. Yango mona bato belé ya mayele. Bato belé oyo ke non amisala na ndenge na ye. Moi chicha, moi whisky, moi body, moi kayu, moi eloko mona na poche, ba mona biso bato to sambela ba yuma to lekela to rata. Nzoka de rien. Biso nekutu ba vrai noko. Ba prêtre na ba prêter sinde biso to comprenant. On a compris que le monde c'est la vanité.
Donc avec l'intelligence humaine, yo comprendre en côté. Yo mona nga yuma. Yo mona nga kenota mususu na raté. Moi moi si on mona beta ba tourner église azo luka libala pona yo eza bongo. Ah ba passer on a balandela mabonza parce que ba kokite. Et le côté muta ko sa ote batama yele baza parmi bana nzambe. Atiki penza nyonso ya ye. Aye kati na Yesu parce qu'à comprendre que après la mort il y a une vie. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sur la terre. Or, pour vivre sous le soleil, marcher selon le principe de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien. Pourquoi? Parce que j'ai tenté. Il y a cause à la bien, mais j'ai pas pu. Moli moment moyibi na comprendre te ezaba lien ya famille. Ah donc pour na bima na mambo il faut qu'on nzambe. Ah faut molimo mo santu. Pour na tika kindumba oyo koko botanga na ba mibali 5. Maman même chose. Nga déjà mibale simbite. Ah ouais comme mama nzambe. Bien que na vrai chéri mais libale zo atendeni na kimele pa Yesu to sosoli. Ba je oyo zo kanisa wana eza yango te ya mambo nzambe. Mon frère ma sœur ndama fungolo misu. Na kombo na Yesu yo zo landa ngai. Ba ekaye kueya mato ine fungwama o comprendre que babuzobo batu bako yela batu ya bonzambe te lokuta ba olinga ba kotisa batu molimo kobanga. Est-ce que boyebike kobanga ezalaka arme moko ya munene monguna utilizaka. Voyez tous ces enseignements là. Bomoni bandoki nyonso baza ko beta ba masolo ezanga tina na ba YouTube ba réseaux sociaux banini. Moi si fola ta kitambala soko zamuto ba make up okota lola te soko lati pantalon na moni yango na se mai songolo songolo azandoki na kena na lifelo na kutaki na songolo tala bandeko batsu vous allez constater que batu bakomi ko bika na bobangi ya kosakana te. Les gens veulent à tout prix nzambe na ngai ce qu'on a osande ninyo kolosunga et vous sentez que ba tendance ezali muto komi nzambe c'est que ngana okufa ngana okelifelo ngana mona ça ce n'est pas Dieu. Nous n'avons pas reçu de lui l'esprit de crainte ni l'esprit de timidité au nom de Jésus bimana sans envoûtement o eza nzambe te. Le diable sait au monde so muto komi na ba kobanga banga tala ato makasi ndeni tuna ba basala sport ba oyebisa yo même na football so déjà na mutuno cheke to okutana Barcelone kuna Ronaldo azato Messi kuna songola azali foko okobanga wana ata oyebi ko beta bien te bato masano babundaka bitumba ba oyebisa yo mutu neti Wilder bato ba yebi ba telaka parce que moi j'aime le sport hein c'est pas un péché avant nanu ako bunda na ring koti so somo ako yoki so somo obanga kama loba pamba kaka maloba pamba. Donc tout ça dépend à neutraliser yo tango zo ya na loyengete des choses oyeba ke non na zo bunda na muto makasi ako betanga na seka mukomsu na tala komba Wilder na comment il s'appelle Brésil. Hey non poids lourd bunda na poids lourd atako so ba obeta yo mais quand même bongo te muninga mobali bosane masam azo betoni yo mwana na muke abokola na ndako moza champion point nini atamboli na tangi na newspaper atamboli soki New York mobimba aza kokumba mutuka zo kobeta musique makasi aza kofinga déjà zo bangisa do abina oboma mutu ngana oboma mutu donc na osala scandale moko siko ekota adversaire. C'est ça les stratégie Satan azo utiliser ayebi ke babiloko so akotisi yango batu bakomo vivre na bakobanga moko boye et bakobanga wana nde kosala nini et permettre Jesus Christ prodige move. Excusez-moi la famille, moi na bougé ma caméra donc abika okotsa bino somo. Donc vous allez constater que comme moi kotengama ben voilà nous continuons à continuer déjà barobanga abika na barobanga na osa musala bien okozwa biboto hôtel maté. C'est ça le diable. Et il y a pas longtemps mukomsu na bimi na bana tozongenda ozali butu tato koti des fois porte yanda kuna na benda kaka mais na meka otombo la poignée donc faut za mto zala po eba ofungula ngo et na kanga na clé te et tant tozongi na fungoli porte bana nde ba précipitaka wa mi bala koti na couloir molili ezaki fallait quoi que pelisa mwinda tango ka pelisa mwinda na oki mwana gangi mami na tuni what oh someone is there muto zala kata ndako ngapse kam no mutana na utemutanga kote lwa
Un moment, et salinga moi, Seigneur, na kanga e porte te bota mususu. Toi na bloc, porte à César toujours au kangama. Bah, c'est pas la première fois, mais mouton au côté. Na longo lika mona ko banga biso ya rien, eloko ezate otopeli si ba minda mais etika lingai. Na ko mu fouiller banda ko vana lala. Na kina na plafond. Comme ba ko sa misala plafond etika ouvert, fallait ba kanga te ngabi. Oka muto akoti peta mususu. Vous voyez, et koti singa ko banga. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant toke lala, eloko wana ezenga na muto. Malgré la sambela qui avant lala. Vraiment, j'ai senti l'insécurité na pongi nanga. Et le Seigneur me montrait comment les portes étaient ouvertes. Les portes étaient au fond. Et je sais pas, n'a aucune oppression, na surtout qui na sa pongi. Et c'est comme ça, ndena ko ça la prière, na l'amour qui na surtout qui j'ai compris que fallait pas na bang. Et je me suis repenti. Na sali prière à Mokuse. Et j'ai prié, j'ai demandé le sang, na kangi ba porte pour voilà. Na la na kimia, pourquoi na kotsa ki on a moto. J'ai eu peur. Pour na nini parce que nga na ebika ke non, ndenge za boye, muto akota ki na ndaku. Donc soto lali awa, eko yinde la biso et puis voilà. Nzokande, eloko ezali na ndaku te. La peur. Ba message wana objectif nango ezali pona ko bangisa bato. Ezoko ya ko bangisa bato bana na Nzambe, boko mo vivre na ba crainte moko boye. Yo mona ka ke non, ndenge za boye nga, ngai vraiment na komi na danger. Ngai vi na ngai boye ngai eloko ezate. Rien n'est impire pour celui qui pour ceux qui sont purs, pour celui qui est pire. OK? Nyonso ezali kamba psychologie. Ba sakana ba psychologie ya bato. Bazoko sakana na bato. Ba koyela bino ba message zanga mituna makolo, ba message ya lokuta, ba message ya pamba. Une personne bazo benge muta mayele, soit des gens génie, soit des gens sages. Ono Bible zolobake, ndenge Bible comique, soki mwana le passé âge nibil, papa s'inquiétait, il peut marier sa fille. Donc papa ke bala mwana na n'importe quoi. Et comment mi wapi? Bisika ni si tel était le cas. Na Bible banga betele biso masolo ya batu oyo babala bana na bango, et puisque apôtre Paul mutalobaki enzamba prouvaki na lola. Et comment mi wapi? O monde ba osaka na bato, monde ba osaka na bato. Eza ma mingi, ya ma mingi. Na mona mususu na Facebook babenga ye soki kipa vita, soki vita kipa. Alobi ba okota na ba religieux ba mindele. Boza okota na ba biloko mindele. Tala mamu Yesu aloba ke amemi mbeli. Na ene epe na eko kabola mwana na tata. Bazo eko kabola bino na baboti na bino. Bazo eko kabola bino na ba famille na bino. De ba religion o bino boko landa. Ba religion bino bozo kolanda. E ole bolanda ba nzambe na bino. E oroyoka mwana na nzambe pe tanga yoki tellement e Bible tanga rate batangela kai. Ba fungoli Bible batangi e ba pesi explication oka mutu oui que Bible pe moi ça la ba confusion yo a vrai yuma yo oza yuma confusion ya wapi Bible ya ba confusion taneti mambo ba lobi penza bakabola mama na mwana. Franchement ça va pas, non, ça va pas. Yango ba osakana na batu, bazo sakana na batu. Jésus a mené à apporter le paix qui est sa parole. Le paix qui est la parole de Dieu. Pour séparer, tant ba lo kabola mwana na tata, c'est pour séparer les ténèbres avec la lumière. Parce que la Bible dit que Dieu, après avoir créé au commencement, a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Ténèbres na lumière cohabiter. Nous avons des esprits dans mokili o. Ceux qui na amuto a misala ya malamu te na amuto misala mabe. Ceux na nzambe te na satana, c'est clair. Et ça naître à rater. Et lorsque Jésus parle de la séparation de la femme et son homme, ou encore de l'enfant avec son fils ou son père, c'est simplement il y a des gens qui sont animés na molimo eza négatif, aza serviteur du diable, aza agent du diable. C'est clair, il doit y avoir séparation. Et cette séparation, c'est pas physique, c'est pas le physique. Molimo.
parce que dans le monde spirituel sentiment ezalaka te soki oamuta misala soki moto amuta molili so oamuta butu basengi yo balobi il faut pesa mwana oroboma ye bayebi so il faut pesa tata et Jésus faisait allusion à ça. C'est pas cette interprétation, c'est comme ça bakokosa bato, c'est comme ça bazokosa. Parce que si la Bible s'interprétait na ndenge bozomona ngo bongo balobi eloko boye et que tout droit ndenge wana fallait soit to sa satana, n'est-ce pas? Tanga yeko tenter na Matthieu 4 yo tanga Bible te tanga banana ebandeli banana verset liboso Yesu a gêné après avoir gêné dit la Bible il y eut faim ayoki nzala et Satan a comprendre que ayoki nzala parce que tentateur ayaka kaka par rapport et eloko zoleka na mutu na yo soko yoki posa mwasi obalate a proposer yo yango mona so sa forte okwe c'est ça le diable. Satan a illégalement te yo ta me présenter pour ça to besoin ya ko proposer si konyo so dépendre na yo amoni ke so yo kinzala ay ko proposer alobi na que non il est écrit okobongola libanga akosaki te effectivement il était aussi écrit okoko sauter ba ange ba koya ko yamba yo effectivement il est écrit. Qu'est-ce que Jésus a fait? A répondu que par il est écrit. C'est ce que je disais. Okozwa verset Bible était moko ozo en commission de doctrine. Le lo bat bazo va verset ba commission ba doctrine. Ba kokosa batu oh c'est pas possible. Nzamba sunga na kombo na Yesu. Nzamba sungo mama na ngai. Nzamba sungo papa na ngai. Oye bako interpréter ma commune en Nzambe selon l'esprit de Dieu. Oye bako comprendre otambola avec révélation. Et la chair ne sert à rien, dit la Bible. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut développer relation personnelle dans Nzambe. Par la prière, par la méditation de la parole et par une vie de discipline. Sur sali yango okoma forte spirituellement. Ndama bando fungolo mayele, abando fungolo mayele. Okoma comprendre ba mambo o bato bele ba comprendre te. Moi ba tourna ta bazelo ba verset wana, au contrecarrer bango, au contredire bango. Pourquoi? Parce que okomi éclairé. Apôtre Paul azoloba que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs. Tu dois être illuminé. Il faut mona, il faut fungwama. Et la blom sous kapenda et ça l'a passé, un moment ça fait rire mais ça fait très mal. Okaba sakana ba na nzambe kona ba témoignage ya lokuta. Otali témoignage de bien à la fin purement mensonge. Monté et fabriqué de toutes pièces. Mais bizarrement okita na ba commentaire. Amen. Nzamba pambola. Yo mosali na nzambo za na raison. Ngape na monaki. Mais je me dis certainement miso ezaka tuna bango moko ba auto titelanga témoignage moko il y a quelques semaines passées na leki moko tanga tindeli ngango na fini lien kana ebandeli monde ba chaka ba temps fort à témoignage ba flash bien na bukani na koseka na kiti na ba commentaire mais il faut voir mutu muso komi alobi servante de Dieu vous savez ba mamuso komi la bato molimo so komi loto comprendre te ka nzambe ne tala zongeli ndeko na yebisi na bukani na koseka bina mais yaya na ndimi na ngo est-ce que na bukani na koseka msi ya témoignage lokuta na ndeni na bisi OK d'accord fallait na banda ko zongela ko expliquer loro moko na moko à la lumière de la parole quand na malobate à la lumière de la parole nde à comprendre aux en a raison na témoignage wana certainement bato bele balanda ke onsko bato ba surtout bato ba ya ba YouTube o balinga rolanda ba témoignage ndeko mwasi wana zolobani akena ko sala évangélisation na mboka mo songolo na frontière quelque part ba rebelle ba bimelie ba oboni eza ba bilo mususu nzambe déjà en dehors nani ya mambu ya molimo tout ça mokili ne ezotambolela toyebi ke na bangola ba guerre ici là vous voyez ba rebelle bazala souté abi ba rebelle bakanye na frontière Angola et ba torturer ba continuer na prison et consort nazo sauter parce que totika lisu na ngonga te nous allons continuer par la grâce de Dieu botine ba suggestion ba préoccupation
Et ça va nous permettre de comment redévelopper tout ça. Alors, Biboui, Bétier, Luki va violer, nous autres, moi, ces hommes ont été changés. Ok, nous acceptons. Parce que nous avons fait un peu miracle. Bétier Massassi. Bétier Massassi, on a Bétier Massassi, donc, il a retiré net na film à guerre à Okufate. Si quoi, nous avons fait un miracle. Ne dites pas, non, à 1 du matin, non, nous avons fait un miracle. Si quoi, d'abord, quand place na Kanyelo Koutane, à l'obbi, à un moment, boîte na libula bangando na banyoka. Ndoto te tamso ata bana beta te abeta lisola ndoto te abeta lisola mambo komele boye na bomoto tellement bamonya okufa te babibisie ye mutu o ba maltraité ye mutu ba torturer ayebisi ba soda babilo na mino bosana ya sanze esimba te parce que ngana na nzambe excusez-moi bolimsanga tala bomoni mutu onzamba keli ata ozana onction tina mino ata ozana foi ngo koleka na nzambe mo mokeli foi. Le fait que tu as la chair, le fait que tu as le sang, le fait que tu as l'eau, il y a de ces réalités là, tant ozali bosso nango, tu vas trembler. C'est vrai. Ata soki na kati na yo ozana kimia parce que nzamba zo ko protéger yo. Le fait que ozana été à faiblesse, tu ne diras pas un mot. Mutu penza ba torturer bino pe bondimi afungoli munoko ayebisi basoda mo bilo na bino bosalana ya sans effet bonda mabata et les gens acceptent de telles bêtises ba beta maboko wana karate au fait al lobby plein de mensonges. OK soko tanga la Bible au monake moi sur yo aokosa mais les gens acclament et na suka nango bazaki je sais pas nombre de 5 combien balandi bango babeta bango masasi net na film à guerre bazokima bato musu bakufi atikala ye moko botondimi nzamba sala miracle côté moi alobi ke a se retrouva qui quelque part na ki mwenza tout ça amoni mwana mo ebemba mwana moko baoke nango na morgue et molimo mosanto ayebisi bondela pona mwana ana asekwa alamuka tango kia bondela papa mwana ana apameli agangeli afingi osima mwana ngate ya yoki molimo na nzambe insister il faut ka bondela pona ya sekwa akeya kangi mwana na bando bondela pona baza ko beta ye ya zo bondela ka ti mwana se Seigneur Lord have mercy. Même Yesu pour ce que ça Lazare fallait à coopérer na famille nzamba za nzamba désordre te Yesu alobi je me tiens à la porte. L'Apocalypse 3, royaume de temps à la Bible, je crois à 20. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. En fait, le Seigneur travaille toujours dans la volonté à Moutou. Et na esika oyo Moutou en état à faiblesse. Mowei, to Moutou na comment et consort yo yé aux étrangers. Tu n'as pas droit d'aller Karaboué sans que sololato ko senga permission. Et ceux qui va osala d'accord te okobondela pona mutu na makasi te na Bible salema te ni na bomoto boy. Voyez un peu, au monde ba ko sabato baza ko manipuler batu tellement les gens ne lisent pas la Bible. Tellement les gens ne prient pas parce que prière est rendre esprit na yo fort. Et tu vas résister na ba mambo ebele, na ba danger na ba intempérie ya molimo ebele. Et parole eza moko oyo eza ko sangana na losambo pour etele misayo. On comprendre pour eba ko déjouer ba risque ya diable. Vie à discipline, la sanctification. Eza ya ngonde zo sala ke molimo bo santu kati na yo, azala actif, azala makasi. Pourquoi? Parce que lisumu affaiblit l'esprit, le péché affaiblit l'esprit de Dieu en nous. La Bible dit que notre Dieu est saint et nous aussi nous devons être saints dans toute notre conduite. C'est cette sanctification, c'est cette sainteté. Nemutu ezoko kanisa biso na ye et nous serons comme lui. Nous allons réagir, vivre, faire des choses comme lui dans nos réactions et dans pas mal de choses parce que l'esprit de Dieu est manifeste. L'esprit qui nous anime là, azoko se nourrir. Il y a un moment quelque part la Bible zolo bana tristé par le Saint-Esprit.
Tant osala mo ba masumu trop mo ba maramubo ya bien te ba vi mo ba des autres ya ba indiscipline ba masumu tel que ba bikobo ba koyiba eke ba mamususu musu ezoko affaiblir molimo no eza makasi te molimo no eza makasi te yango moni batu mususu na butu so baye basakana na ye owapenda fwe bayaka bafini ope ozokima mbango ko mukuse au nom de Jésus bano bimate pourquoi via masumu bandeko tokomi na suka par rapport à épisode oyo on verra s'il faut tomeka ko continuer ko fungola par rapport ya sujet oyo botinda ba suggestion ba préoccupation surtout abonnez-vous sur MDGD TV mafuta ya sika place beaucoup ta ba éléments ebele bandeko matière ezali on a beaucoup à parler bosunga bo s'abonner bo partager nzamba opambola bino soutenez-nous vraiment nzamba ozanga te opambola bino pona lelo to suki awa tozo continuer que le Seigneur vraiment vous fasse du bien alingi bino mingi merci beaucoup.